toi, papa. Malgré la méchanceté des gens qui te cherchent que dans le malheur, et dans la joie, ils t'oublient. Mais toi qui es si miséricordieux, tu les pardonnes toujours. Et à chaque soupir, tu compatis. Papa va boti biso na temps on a ba profiter baza na bon moyo esengeli te sunga bango ndengo zo kende wana soko kuti papa aza malamu te luka oya na ye awa na Kishasa zo kanga bon malade yango soki ezali ya komema Kishasa te oleka ye na ime ponga ndengo zo kende boye nazo kende kosola na docteur Ginembi oya Raga tozo kana wazaki na Raga plutôt na bata ya Raga ozo kanga Docteur Salanga Souci. Ocha Souci. Ocha Souci toza mwana mobali. Likambo nini ko papa, hein? Soki pa no eloko ezate ngana zana omona kaki oyanga ezali ya yo. Komi tungisaka te. Pona nini bongo? Mezo Salanga Souci. Tabaninga na ba papa biso papa zobe. Non nazo. Akobika na ebo oyo ya papa, hein? Oyo ya yo tike na ona séjour na yo komi tungisa te ko ya sa ni ko na ni séjour na nga na penyo so na chaka na pona papa na ko te na ona so kende wana na ba soin soki kana moni moyete même na camion butu tozongi na ça va problème exact oya papa na ti $1200 pona traitement na ye soki ekoki te benga ngai soki pe moyen te bozongi Kishasa ozoka nga bon yo na séjour na yo na ticket no nyosku na tika ka $350 ekoka ça va problème apesanga mai Chantal yaka na mai ya komela ça noki papa mtaboko libiso papa ya ndimosi ozolela pona nini eza maladi eyekoya maladi ya kambangu kokende nango soki esezwi kisekende ka malembe komi tungisa te papa kobika na mbongo ezangi te mbongo ezangi mais mama okelata pesa ata pièce bilamba tamemela mama bilamba pona mama sasa nakopesa soko ningo kende wana omoni kaka ndenge totambolaka na bitambola tambola na biso ba voyage awa bon moninga moko tokendaka na Chine avant tokende mta alakisaki nga mwana oyo mwana moko bien kutu mta edaki ngai pona kokanga ba bagage na ngai kosala ba colis ye mta edaki nga mwana moko malamu ya wana monaki malamu na ya kozala na ye na ndako no grande sœur tosa commerçante monene na kolinga te kofandisa n'importe qui tala bambongo ebele oza nango oya kofandisa soki nani aye koyiba yo fo moto kofaa na ye grande sœur tala biso espoir etikala na yo nga par yo naza na moto mosusu awa te yo moto osutenaka nga yo tala kutu papa malade opesi $1200 alors soki koza te mobulu fo ke bana bato ozofana komi tungisa te leki nanga azali mwana malamu akufela papa akufela mama donc banda na vandi na ye awa ça va problème exact bon comme ça grande sœur ngana nake po nazwa train ya tongotongo etant moni nakiti mwa distance wana vraiment nafoni okozwa banouvelle ça va problème et pona bilamba mama na ndako wana na bilamba te les caca dans marché aux 3 pièces alors on signale moi na musala na wana azala moi matata et à repesa bon botika à repesa ça va OK
Bon courage, hein? Ok, ça va. Kotungisa mate problème ezate papa bobika, hein? Solution ezalaka mbongo, mopesi mbongo etili. Papa solution ezalaka. Mama Boni. Kaka mama, pasi ka kezo sala. Tata na moyete. Lokene lupeta. To uti mama. Bapesi batonga mitano moyete. Amen mama. Simba makasi ke boko ya boko. Nanga itoko. Makila. Kende na foni ubienga bana nangai. Ubienga bana nangai tangu msusu na kukufa nangai. Tele mena nuboy. Bienga bango na foni. Tele. Tika. Tika. Ai. Ai. Bienga pembele. Ai ai. Yani mosi. Bela batongo bapesi yo bilali. Wone pasi aboyo zo nyokola ngako bilali. Bienga yani mosi. Naringira kufa. Bienga namona bana nangai. Lamba kwa kunjagi lamba kwa. Tuta kwa kunjagi tuta. Sitedi ngwa kukasa tuta kalambi. Lamba kwa kunjagi lamba kwa. Tuta kwa kunjagi tutako. Lamba kwa kunjagi lamba. Sitedi ngwa kukasa tuta kalambi. Msheribate pasi. Mzembo yulele wana. Na damba. Tokuyo kika. Wani mashiguli bande. Lamba kwa kunzake lamba. Tota kwa kunzake tota. Sitedi ngwa kukasa tota kalambi. Kijeri tikiti. Tika. Inza kulina tulo mwaite. Oli tepembo. Katuka. Boy. Alifati solana bangone telo solana. Bakani kinyanga imbongo tilelo.
Bwana nipeile kaka. Siko vitelu bana paki. Soki na paki babu kindanga. Ami personnel. Oh, Kongo na sama puya na kusanya. boni. Boy. Bisuba mapuya kaka boy. Tika, ma, banda musala. Bala bala. Ape manati. Oh, mwasa zawa. Mwasi yo ya yanga. Yani mosi. Boni. Yeah. Kongo na bifundo yu. Luke fayaj. Teto yawa. Nana lisolo. Luka bakito. Moi transport passe. Ogumela ko. Tusibe sijana zwa kiti paya mama na mandele. Bande ba kotila bisu paya bandewa moite. Yangu na sabu zila mbongo paya teyo. Tuzolana. Teyo tuzolana. Hello. Agotinda. Basi baboya aye. Commune nini tokete. Toke selembao. Toluki mwasa monante. Kisensu mwasa monante. Toke kutu na kando ka place basi batula. Me ye atuli. Azana nipabe ndenge azawa. So basokola ye. Foto memena nkamba. Basokola ndenge balubaki. Bijura kozwa mwasi. Mwasi wana nasira kozwa tono ya mai. Mkongo eza wana boucher. Bon. Oh. Ami yangai. Ewa. Ami. Bon. Bien. Nga nazwi message ye na phone. Papa moyen te soki na sali mikolo mibale na kokuta si bakondi. Ekita, toyo sana mbuka. Na mboka penza. Do soki na lungwawa direct na kezwa train na kembuka. Yango muni na yenga na tali ingana tika mwasi na ndako na lobite. Fo kutambula kana ye. Te na utambula lete na zotika yawa. Po Kinshasa na confiance te. C'est Valentin batu bakumuluka basi ondire tu nini. Namba twazalaka na basi tu bakumuluka basi. Donc ba radio, télévision ko ganga kako Saint Valentin sala talinga comme nazo kelemboka eza mabe na tika mwasi na ndako yemoko. Ba jeune garçon ba koya kuswaye ba comme si Valentine. Yango na moni na bomba ye awa. Po solite na koya kukuta basasa selinga mo. Bako sasa nani makanisa madoza la kanani? Yoso sala na bana chasa. Oyebi kise bimi mikolo nzoi. Soki ameleli yo amati aoketa novite. Nawo eko banano ndele ko makambo ko matana. Yo sa makameto ye bangati. Saka mingu muni. Kanisa makanisa madewa. Sikoyo kusala poso bon. Na houmela te soki kana tali papa natali ndenge na pesi bakisi po ya pembele musatindenga alobi natali état de santé soki moyen zate na zoye na ya na yawa aya kokoti l'hôpital awa yango moni azokenda koumela te nalinga natike pepa ya pembele me namoni basi na basi boyokani eza te Nani yango? ya nalingi naya kotika awa yo oza grand frère époux oza camarade totambola na yo tolala na baplace jamais na tikala koyoka yoko boye mwasi boye pona yo kutu mwasi okobima ndenge Joseph abima epa amare talaka yo bima na yebi ke epa na yo confiance eza problème eza te mais soki ke eza nzoto problème ekoya na yebi kutu te ndenge nazokende omoni noko na nga po mwana kaza po Oya munene. Ouais po tout problème même akolia apesi bino wana za mwana kazi Kenda kuumira te. Ko tembele wana zabitwili mabe. Aibaga kuvava na badite. Yokuluza kukenda kuumira te. Yomoko ibinzali koti na gitasa. wewe ya uumira te So baba makambo ko bolongola komba pembele ma pembele ma bolongola komona. na nani tala matanga moko eza na coin ya Kifwamasi mwana kasi Etienne Mundela kufi Etienne Mundela oyo putuwa. mwana kasi kufi yo kende ngana kemboka bongo yo sunga na yo zanga na zangi mabe Etienne Mundela wana. Mwana tata mwasi nanga.
Ah oui. Nde balobaka fondation Mundele. Wow. Mais million rayon, hein? Rayon. Nganya hizi farisha yangu za kumayenga. Kuitusego. Zela. Rayon. Chérie, yeba kotikanga maboko papa ba. Oke koubela kuna te. Ngai na tika na ndako na yo kaka ba kobanga na yo. Te yo kota nocturne. Na tikuna. Zate ndenge na tiki yo na buto ataye ko kwanza yo. Ata kwanza ataye. Hele loko nina ko promettre azala nene loko. Makanzo nezo utawo wapi vuma. Babilo kona fotika yo yotika ngapa moto kwa msanga mama yo kwanza na bandi boni yo kwanza. Toza mibali, biso mibali no. Soki nde mwana kasazo ngana ndako na kiko. 5 heures nde akaliswana yaka. Alors soki 5 heures bi yo salaka déjà 4 heures komela moko keso. Comme ça, ere yeko zo yele na 5 heures yo sio zate na mbeto. Na yo kikasa. Na mobulu te. Yeba kotiki ngana. Eske ngali ndenge na kibule, eske na kosa le susu loko na mbo. Ndenge na lelo sa senga. Ndenge na kosa le susu. Ah chérie. Na mo mesure mabele nga mo na tiki. Na ko kote. Yo chanjara te kola ka pete ya mogosi. Bon. Oui. Ewa. Dala ke. Okene radio. Radio nazolanda ba match tozo ba jouer à sika. Ena. Matumi na Nzadi ba betara na Zanzibar. Babakisi le susu na mwana oyo biscotte lembi na Mbala sute. Aye wana mba. Ye koma su lembi. Wangu ba chindulu ba betara isusu te. Chindulu babukaye. Ebongo kakala. Kakala wana jouer. Kakala banda asimba touche na caractère babenga na ye. Chérie kende bien te. Oh. Mobulu te. Nazo zelo. Beli sangu makasi. Ala mama makasa Machapa. Bope ko kina ngoti. Spaghetti. Chérie. Kokosa na te. Katire. Na yebi. Aguyana katire. Te ya wela katire. Tukusole kuna msola na nani. Beli sangu. Tena ukwesa. Ah papa kuna bakosa misala na mulunge na bimisaka bakiti to sali banda.
Oui, allô? Oh, honorable Timothée Chimanga. Boni, papa? Non, non, ça, je sais pas, maman. Maman a dit ça. Ouais, ma bébé. Mais yo, ma sangamon en militaire. Ok, d'accord. Non, les gars, non, les gars. On va aussi de champagne, c'est maman. Bon, merci. Bonne journée. Bonne maman. Malam, papa. Ndenge nini l'activité? Ça va? Ouais, ça va. Eh, maman, oui. Oui, bah, conteneur, voilà. Na compagnie Nazara, pour nous, Nazara, DAF, directeur administratif financier. Maman, sali impact, moko sokanate. Na yebisa kiote. Ah, moi nangai. Nga mama noko. Lelo soko moni na vanda ndenge na vanda. O mutu so zolobo, pembele wana za pamba te ya simba. Ah, botu. Na seka ka bango. Ouais. Ka, webi. Soki dome mambweni te na Gilles mambweni o baza na Allemagne wana soki bango bakotanga na siku wana te ndelelo na ebité grâce na bango yanga pe na tenga bi jamais bébé na nga na kokotika papa na nga so no yeno maman on dirait grande sœur na yo ngobino wana maman vraiment kasi feza la ka bongo il y a des fois ba fille yango batemi wana voiture na côté kasi yo wana maman na yabwe wonona ebi kana yoki bango mais Nathalie bango na kanga porter voiture na côté nanga kulanda ka bango te bon mwana nga ebi likam na bengselio noko na oyandi mosi na tindeki na mboka ebi ke papa malade ne saisongi koko si malade na ezongi donc mbalo penza mobulu na mona ke na zela yo bongo ni akosala makamute donc na tinde kaka ya limos na pese mbongo akende pona papa zwa traitement na mboka soka moni moyen te aya na ina kishasa ya kozwa ka traitement apona moni su likamba kosala tana bimbo na bengisa yo quand même oyeba situation même pas signe de vie bon faire voyager mon tour na éviter il y a qui ni oui singa tant que ça va retirer la quand même quelque chose même pour commencer mais moi na ndenge na zwela kisambo yango yango te so na mona ke na zela kayo elinga ko za retard wana elikaka nango kuna soke simbite papa akoya okosala nyonso oyo koko sala kana koko na ye eloko mibale na koloba na obuye mwana ngatala ozana oyo nyonso mobali azalaka na ndako ozana eloko moko ya koluka te ko nazela na sala non nyonso ezali ajo komi nango esengeli pe ozana na moninga na yo pembeni oyo alika kokotalaka makambo no mosusu na kati ya ndako yango nazoki moninga na ngai jani na jani versas azali omona jani ezali jani te bebe na ngai ezali mwasi moko nga na sepeli na ye mpona yo mwana na nga okoka kozwa ye azali mwana mwasi moko nazoki na bavoyage azali bien ntango nakendeke ye moto asalelanga makambo na nga nyonso namoni eloko akofuta ye te na préféré ke mwana na nga fo abala ye yango wana nayaki na ye mpo mwana nga akoka kobala ye ndenge azali wana azali orpheline ya papa na mama azape bien makambu donc ndinga sela nga ko elekelaka nga moko na yebaka te soki toza famille bongo ya kende ko bimele pa mususu bien na yebaka yango te yango na mona ka malamu yo obala kaka mwana wana kuna ba critère nyonso mo sazalaka nango azala askola basani kitoko kolamba ko repasser ngako na saka swate eloko moko na ndako te Chantal mama yaka bébé na ngai nebi babu na yo soko moni okosepela okoka kolela eloko te Chantal omoni bébé na ngai nayebisaka yo mwana nga apo aye apo omoni Chantal osobongisi biloko wanyo Cécilie biloko ebeli basali te na assistance mais bongisa te mama nayebisaki eza mpo na yo te bongisa batiela bien bongisa malheureusement excuse-moi un peu là je suis désolé on a ça en tente merci donc il n'est pas si la belle même à la prochaine bato sisi masolo te yela ye masanga nako nabongisaki yo wana amela malheureusement je n'ai pas soif maman donc natiki bino moke botikala bien esiko masolo yango tosilisi toza presse ya kokende okosolo yango mokoni apo bebe ngai o bazala ta mibale
mwana ngai oyo Autre chose, hein? Oh, maman! Tata Munu. Ah, yaka. Boni nani? Ozoyeba ngate? Mzaba ve. Oh, ngezaba munu ve. Munu yandi mosi mwana papa Bilai. Bwe yandi Mais... Papa yake bien. Ah, papa niki malade, yani mebela vraiment. Mais bu mazona ni kuma moi mbote fiot, mais bu bien mama meko na kento yandi, ameko na mama, akezamba. Nabila. Ah. Yo mwana naye. Ngana longwa mboka kala. Munu papa, mwana papa Lofimbo. Mama muvanda mama Chibwabwa. Amekufuatama. Ah. Amekufuatama. Mama Chibwabwa. Grande sœur les géants. Ah, tosala ikutu matanga na Kishasa. Kutu ngamu na bimisaki mbongo wa matanga. Oui, ngamu na Simba famille. Ngamu tumunene. Oui, ngana ye makamba papa et puis na ye lisusu. Le gouvernement mutatinginga alobi na yana mekakotala deni bakotia mai na courant. Donc nati banzeto nyonso faut ba courir koto. Papa diambo mbote. Mukena kuna bekena ko souffrir. Ah, betekena souffrir na maza. Neti play. Mukena kunda na maza. Maza foko kuna tama kumonte kukita pasi maza. Ngenge sana gouvernement. Oui. Munu kangeke zo mona président. Nge mona munu. Ah. Bete tambula na yandi partout. Kutwetme katoka na Japon na président. Président Kabila. Mutu angeke mutu anene. Donc yandi mutu anene. Kangezo mona yandi. Mama. Ngeme kwela ka. Ntete. Tala. Kuna masa meti na mama. Bon, sala pijai. Mono mume kwena ya. Masa ngeta sala ba tout rebelle. Mume kwenda. Comme ça na pema muke. Na touré roya, oyebinda kuna bise. Ah, mais ça va inza papa bien. Ero sala nga si comme ça ngana oya Rolando na ma. To solo la bien. Te ko sinalinga comme ça to ya solo la bien. Nana ba projet ya bien pour na yo. Comme oyebi na ye contre gouvernement,
fona luka moto oza représenter ba maman momesa ba maman nyonso ya bola beto nyonso mesa ba bakumba ba nyonso bon comme ça yo ko edenga to kuma ba kombo na bango comme ça totala ndenge ni to ça ça va et dia chocolat et musa ba ya ve yo ke kitoko kude tete ba kude ifasi Ibika. Nkuka fuma sangue. E buena ni kaka ya Dodo Matalata. Oh na ilega. Ya Irene Matalata. Porque mbote kuna. Bakele. Akaba mbote. Bon, mukuna mazi. Okay, betakutana. Okay. Ciao. Kwisa, mume vila zina ngena. Uma muvia. Via. Okay. Yami malisa. Ngezo kwenda yo. Bo via. Beta monana. Okay. Ana charge. Olha o fuendio. A mama, ué. Animals. Ai, ai. Ué. Mas okay. Ai. Mama zate. Akenda kibilanga. Kenda kibilanga. Bango bina kuna ndengine. Biso bien. Yaya yotiki ye malam. Oui, yaya na. Mais tokutani te po akende ki Chine. Nga nazui message. Yango moni na alobi na tala nanu papa soki ndenge nini mais siko ça va muke moye tena sepeli yani mosi lukolo ye mema ngaki tsasa nasa kukuka tena meli babukoko ako me nzutu pa moye kaka na sepeli mwana lume manga luzwi sanga trete mana kisasa ai na tala nanu tozela mama ya mama na bino akenda akibilanga Memelinga hata sabuni te. Sabuni nza. Na makaya bone. Bongo yo kuna na yuka ki musala na yo ndenge nini? Musala ngo manevre. Ngana zo sala te. Soki na banda o sala mbe. Oye. Koma kaka obikele na ya pembele mekom baza na Chine nazo zilayo yana yaki na natala nene maka ngai papa mwana ngai mama oya kikana tekana mimi tena complication
mosi na ngai. Eza te na fani na ngai na se. Wani no sengile tai bonge pa mama na yo awate uvandile mwana Na ngai. kompe kala mingi te. Mama kyani. We beno. Ya yo kakabie wapi matoye kufa. Papa abone kuna na chisasa. Mama mikolo ekomi ka nzembo ka moko vote makelele na ba église. Donc ngete. Papa biswa wa papa na bino mbele ukute biswa kunda na mukunzi amboka awo. Natinda maloba na batu bayaka na Kishasa ti natinda maloba ta mutu akoyate. Yangwana nakenda kimbango na kutika message na foni. Pote moko na bino aya pembela koko yate atindi yo mwana mobali. Bino te ya bino bomona ake bana mimbali bazama be. Ya préféré ko kende ba Chine ba Dubai na ye. Yo adile poazo ki commande moko ya Didi Lunga. O asombele mituka ke kun. Donc lo côté nga kutu na kena yebisenga no nzoke na mboka boni ba mama olobini ni pona mama atelamba te ndenge mama miso ya like kinga soki na zwi miso na like ndenge ya pembela tala kinga obanda kolela ye pembele mala mukaka zamba sunga ye mama nga naza na préavis na lobi kutu mwasi na nga tikala na ndako na ye ana tandama mais il faut otala maloba lobelika atuka bobosa na ye soki bochake na buku bo bare mwana bino tata na bino akufilo kola tata na bino azali ya bosala makasi nga nazwa soki nga nazwi même ndako ekozala lisubo ete ozote pona na mwana okozwa mapambo linyosi na pesi na yo bilali ndenge nini siko mwana la il faut d'abord combien de fois que ils ont stade d'attente. Donc ce qu'on a côté j'ai affaire seulement avec mes clients. Donc ceux qui m'ont vendu, je n'ai dit que on a clients dans son massangane bon côté. Ceux qui m'ont dit famille ayi awa. Ezala nani. Nanda combien de fois on expliquer que na yaka na kokota boy alors na tali bato toni bazo mena masanga. Croyez que non j'ai affaire avec des clients. Mais ça bato ba yako vendre et puis ba meli ba masanga et par après tu veux me dire que non patron est tra dans tel melaki est azaki avec cousine plus jamais. Les gens la souka na reprocher le kwana. Donc ceux qui na côté awa na on azo mena masanga pour c'est que des clients. Muto wana na ndako. Tu dois comprendre là? Ah, comprendre. Tu sais moi toucher comme ça mais c'est pour te faire voir qu'il faut coller. Il faut comprendre dans zoro banayo, OK? À part Gianni Versas. Là c'est mon meilleur ami à part Gianni on t'a droit sur yé. Ça besoin bien au servir yé bien comme la tia c'est la rien là. OK? Plus jamais comme ça là on se met si l'homme il a pouté bato na suka bato mela masanga et par après non ndeko soki ya biso soki famille soki côté na bosani ko biso patron Gianni pa yako luka alwa isoko ye obenga. D'accord, ça va appeler tout de suite. Mais comme ça, on ne sous jamais. Ok? Ce qui est il faut des clients. Ici, j'ai affaire avec des clients. Nous ta famille dans d'accord, ok? Merci, papa. D'accord. Amène-moi une bière. Il y a ma bière, mon gars. Oh, ça là, il y a plus au macasse vraiment. Menga za tira si za. Muni fatire. Bwana za kasini teso ko muni amo segeza za. Ndio na bona sio kocha una sima kuna. Usisio mtayeka muni fatire segeza. Okay, takoya kasia kaza tisha. Bon Philippe. Le parfait de bonheur. Ah ouais mon frère. Mutu on a mon ennemi. Dans mon gars voiture bien c'est. Ce sont des messages d'Alibanda. Il faut là on a bon on a sima. Si tu muta mon gars voiture mon frère. Voilà non. Peut-être qu'on a là to pour la fenêtre. Non, bien mon frère mais combien on dirait
salle d'attente. Beaucoup de mon frère, au moins, je croyais que non, j'ai affaire avec des clients, mais au cousin, mon cavana, on a zone qui sayo, au poisson à 1 franc, poisson à 200 francs, et puis bon, on a habité dans Kangankou. Donc, il y a un moment, on a gagné le monde en salle. Tambi à part Gianni Versace, personne n'a pas ouïa. Ceux qui balinguent pas mon angai, n'andako. Nga obi na bangi na bime nangai ba feelinga buto. Non, il était. Petit casse. Ça va? Ça va bien. Tu as un bon travail, faut te garder. Un bon travail, mais na bindi ma toyi pour nazo pekisa zo sala ngote. Ya on a fait monsieur. On a fait quoi? Mon frère, vous savez quoi? J'ai un problème à servir. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mon frère, je suis là comme je suis passé à parler, mon frère. Et puis, on a parlé. Mais à ma grande surprise, mon frère, mère a joué pas pour me dire que Azoli a moisi. Qui était la maman, tout ça là, expliquer non, qu'on avait un du mot, c'est que Jimboka pour Azobi là. On a dit Kabaliboso, mais il y a balé, Azoli moisi, mon roi bien, il faut bala, mais je me suis dit, mais. Maman a rêvé ou bien mais maman vraiment n'a habité à ce moment là ou bien à mon attend on couche ouais allez tiens non maman a quand ça dans un bébé na couche ou bien comment non mon frère ma mère na biso bota biso mon na to ka bana mike or que c'est de colis biso ko to so basité biso mo to pona baso biso to ko bala donc je suis faux na mayele ni no ko so na mère ko lo balibana ninga kandate faut au dossier il ba ko so na mère ninga calme mi kiti ça donc zo boyano likamo même aye ba te ke zo boyano likamo ma bezaki ils ont comme on dirait droit donc il y a comme obligation donc azo na marque qui a ko imposer et ça demande était quand ça la demande et ça si je souhaitais que non azo me kali comme azo tuna mais il y a ça obligé ninga ça c'est ce qui m'énerve ya on a bien na bike yo coordinateur accès kanda qui o sepe na likamo ngote donc yo boyano na ninga ki mobali na ninga mayele mera ibate ko za na kanda ayibate ko so boyango ayibate ko so lingango. Non, il faut y avoir des gens qui ont des gens qui mon frère, cause hypocrisie la vie. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Sauf qu'on ligne ou ligne. Moi, ça route. Oh, bakenda ça va voyage na Singapour. Na me. Na Singapour. Singapour, elle m'a côté ba Chine kuna, bon, na éviter. Ça voyage possibilité. Il faut il y a une possibilité, il faut qu'on y maille. Moi, c'est mon dirait dans 16 mon frère. Dans 16 il faut qu'on ait l'ox dans moto. Ah non. On dirait un projet. Non, on parle tout ça. Quand on vient qui parle tout ça. Mubimba. Ah, j'ai oublié. Non, voilà aussi maté. Voilà comment ça faut boyer moi. Faut boyer obligé. Ngelela ndimambie wele imbatiama. Ngelela ndimambie wele imbatiama. Ngelela ndimambie. Aya gilanda kimbaki digo wele kwani kunampata. Ngelela ndimambie wele imbatiama. Ngelela ndimambie. Aya mwana masitu kwenda kwetu mbanza mpata kimajamba. Mbanza mpata kimajamba sinkoko nene unako. Aya ngapondile momoko mbele kimakiso. Aya ngasalu kinkonga mono salu ibagile mida ikakate abidi bwe. Nicolo ozuba sango yandi mo cité. Pangana ibagate. Yalbaga kuumira teso. Sikoyo banda kenda ke kubanda. Akekulandi la chafo. Yalo bakina ngake pona traitement ya papa na bango. Siko banda ya kei nazo ba position te. Le mzo koza muningana yakoko yeba ndenge nini mama ngweza lito azoya to azaka kuna. Yo pengana zako ibate. Ni mosa swisi jwa ya kutika yao. Pwanya nini ukenda kipaya ndi kuna ipembe ite. Papa eza passe. Omonenga nazalia wa baka soko lingi mutu. Linga ikana ndenga solo. Po yana bangwana mapembe wana yeba kate. Ngane so ezaka problème ni. Ye ndenga zawana lokola yaza na mbongo.
na mwa famille na bango yo mutamona na mbongo koleka bango nyonso akoma kolinga sikoyo akonza bango nyonso kokota tina ba vie privée na bango eloko ya lingi bandeko ne basala yango bango bakosala soki baboyi ekosimba te et pourtant papa nenga na zaboli nasalaka nyonso oyo eza na makasi na ngai nakoki kozwa mwa mbongo na ngai mpasi nazwaka boye nasomba ta mwa elamba nasomba ta mwa eloko na wenze boye nake kotikela semeki na ngai basalaka ndenge nini na libala mais nyonso olanga nasalaka alingaka nga kaka te nayebi te so mokili yango elingi nini loko ape ndeko nayebaki ye alingaka na ye ngai te yango aliki kotikanga mpa na yo te me nga kutu kuna nga azalaka na nasusi ya makambo na ye te heureusement ke nga na mobali na nga toyokana na biso alingaka na ye ngai nga mpe nalingaka ye tofandi bolingo eza kaka bato mibale soki aboye etali ye te moi ndenge batiki wawa balabala nyonso eza kitini kasi baza kutonga ngai baza kutonga ngai bango nyonso papa bizaza kuvutula mwana bato nzoka nganya yo enge kuna sukudi ganda emone kuna sukudi tano mutu alala kanishika naye kolandaka makambo wana te papa mokili elobaka nango kaka me na kati bakanisa mambe bakuto nango te yo nanga likambo eza nango te olanda kwani asidi kombo tusu nani chagi gonzo kombo atie pondu na ndako kata yango bato baza ko te likambo eza nango te okanisa mabe pwani okipe bango te bongo sikoyo lipa wana olobaki wana namela na mwa kafe wana lope nkwaka kuileki mingi uza kukwayisanga mingi papa mombongo atikaki esili nakolia ndenge nga nakukenda pai yapo nakukenda banda kutinda mbongo ya mwana nokuna banga nazozelaka silipa kuna namela mwa papa batikela ngayo zambi asanje nga makanisi Oh, olali ti lero na mokoli ete bilo esebeli natia déjà pusana pembeni ko papa napeso apeto ke elia bien yo nde vanda wapi moto asisi pa ça va non là au coin je dis au coin na suka pousse na suka au coin. olali ti lero na mokoli ete bilo esebeli natia déjà pusana pembeni ko papa napeso apeto ke elia bien yo nde vanda
Ouais. Mets-toi assis. Ça va. Non, là au coin. Je dis au coin, la souka. Pousse la souka. Au coin. Alors écoutez-moi très bien, Chantal. Osa Mwasi Kitoko. Premièrement, on a repris une bonne chance qui ose des temps na yo ya kolokata musumu bal na yo ya vie. Oza ba qualité nyoso Mwasi. Mais na yebite vraiment. Tala, omoni wana za maman na ngai. Maman on a kata famille na bisobi ki makamboni ya mabe maman zo sala. Est-ce que yo yebi ki na Mwasi anoko kutu ba yo kana kate? Babilo ki belé ya mabe plusieurs mauvaises choses. Maman zo sala. Hein? Et puis, tu dois comprendre que dans mon âge, maman yanga koluki na moi cité. Et puis yo tout ça au côté aussi. Et puis tu oses de me dire que bébé, bébé. Il y a d'autres verbes qu'on ne peut pas conjuguer comme ça, comme verbe aimer. Avant conjuguer il faut tourner là plusieurs fois. Ils ont des verbes manger, manger, plus ce que ni. Mon berceau, problème ni nezana, hein? Vous avez berceau nanga na koki koloba la façon tout na koloba pour maman mtatindinga awa. Justement, mais maman mtatinda ki. Yo kana bana yo. Justement ma kanoni na rien ngona. OK. Comment yo ozo okuluka mbali na ndenge na yo te fa pistonner wa peso mbali. Alors ngana za mbali yo bayela ka bango basité. OK? Ngana za mbali oyo naza kuluka mwasi na ngai moko. Je suis capable. Oza mwasi kitoko tavona balabala ça l'effort oza mbali. Et puis pour koyela ngai biloko na tenga na liaka yo te mutula olambila ngai biloko na liaka. Oza mukolo. Même à ta sonne ko dans sonne vraiment. Et c'est ngana ça vraiment je t'aime. Eza masuka. Ce que tu as basi au maman za kotinda yo na makambo bila ça la bien la famille. Alors les gars zo yo tinda yo awa, moi je n'ai rien à te dire. OK? Et puis bala suko ki na ngai bébé oli ali. Ça va berceau mais lo mon kana mele. Là tu vas pas m'énerver, faut m'énerver pour nga berceau maintenant. Problème ezate. Au moins nzamba sala mokili. Ndepa kutantsaka batu kaka na ndenge na ye. Koninga tosala nga likambo ko ekosala nga passe. Na regretté mais le quoi maman de mutaza kata makambo wana. Est-ce que tu peux dégager? Nebik. Longwana, téma na là. Je vais être seul tout de suite. Ça va. Mais ça on ça. Tata, so melikisi wana papa. Ai, so melikisi ya midi. Ai, kisa wana kumeleza wapi? Kiti se ici là. Mama soki oteki kwanga kobosa na aspirine te. Yango ezokitise moto. Onga na sali eleki bilamba nyonso pembela tindelaki ngai esili na kote bilamba batindelaki ngai na mwasi aya na bino Eugénie Ndimbu nyonso tu esili na kote Eugénie Ndimbu ayaki na nini ebe totininga pe natindaki mapapa bakisi ekomaki te so na mwana kango mbele bilali abika kiti mwana na ngai mama bosala kama soki ngezala kokufa mbela kufa ndenge nazabuye nzamba kosala omonta akomolia na kulia yosi na pesi na nzambe papa nasala bo okena mai mama savon wana eza pena moi na chocolate so na moni makasa wana na koyela Bilali mama otikela nga biloko na nga nga na kema kende kaka papa
Bilali. Nazo comprendre lisolo ya mwana no ndenga yele na Kishasa te. Ata asprini ya pamba. Ya kupesa papa amela. Abika ezali te. Asprini ya pamba ezali te. Siko ya chemesu na tumwa kwangu mibale na lambi nakenda koteka na sombelo ata mwa eloko. Na pesa ye lisusu na sombelo aspirine na ya kupesa yo na pesa mbongo wana asala amela chamba ezalaka na lubia uza kujibisa kai oyaza kusolola na mwana nani yote siko yoza kuja kutula ngana sala nini Bilali mama likambu ya yanti mosi nazo comprendre ye mwana banda utakishasa na mwana eloko mokwazo sala ezate mwana mobali nde azalaka courage asalisaka tata na ye asalisaka mama na ye yandi mosi banda yaki akomi kosenga ngai mama ye otikila nga biloko akolia osala boy bon aye kotsolola nga ubi aye koseka ngai bongo ye mwana na yo lisusu pembe foni yango oyo kendaki obiengiye uyibisiye na bana oyo makanisi nde ye mokwa zwaki nzila yawa oyo mobali yawa banda ye naza kumona ye kaka boy unge matena buta bana oye za kusenga lukula ngala kufa batu babuta bana basali saka bango 10 na ngai bana bakumi kunyoko la ngai makina nakufa kaka tikabute nzambe muta kufa nini nzamba ko sala oyo tolo batu bazomona te bazana bana na Kishasa bana basali saka bango ori to sali musala pamba na mokili siko yo awona mbuga batu nyoso bamoniye bayibike ngaye lukule mwana 10 na za malamu orge musala ya punda nzambe ngaye na bama yango ondire mutasukoli te bangomba mama zwa oyo kata katango mususu tonkosi mususu otongoli papa bozokene musika pamba oyo mususu che mai oche na nini ozwi couverture oche yandi mos mwana na ngai biloko yango yeza na mboka awo yango babanda ko salisa nango tata na ona ba mamo ya zali kolo awo oyo ezali pondu na makaso ya ngai mama oyebi ngana uti na Kishasa oyebi recherche nini eza na pondu même bakisi ozomona na ba pharmacie mindele basala ona kisi ya bokoko olie tosomba wana toye oyo original do botongola ye oyo longoli amelina komela oyo botongoli papa kobika papa na ngai o makasa pondu o ngai matiti o batongola kabana mike pona février yango oyo papa no akomi mwana mukeli susu batongola nakutana na papa nani mampasi na mai ye mutayibisinga ye pe maladi abela kiwana azwaki oyo ye mutapesinga nasengelo ata velo okende kolukile ata bambuma kisi ya mundele to mekananu me mama na izo yebso ke kisi ya mindele utaka na banzete yo kanisi kisi ya mindele utaka na biloko mususu yo kanisi kisi ya mundele utaka na diama kape naza na ba projet ezaka kate kaka pona papa na fandao na makambo ebela ko sala wana mboka mama kaka papa to ko sala oyo koloba yo kanisi papa oyo abotinganga na kosa pesa eloko mabepo basala ye volonté pesa la mama na koma nanga bindima onyo subokolo bena kusala na bindima teme mama na pesi sala papa romona ke lobi ya kolamuka malamu papa yo pe moi courage ezalaka merci papa Bilali mwana yena biloko pona salelo na sal omela mususu tongo Bilali omoni biloko mwana no aye kosakana nango na epa na ngai yandi wasa moni ngatufi na misi na ye nazomo na pasi na yo butu moyo na lala kapongili sisi na misi te boniko moni makambo yaka yango lugula mai nani sopaite lele yango yani mosi halubagi na ngai akusala 4 jours 4 jours alubaga akusala sikoyo nyamoni 1 semaine bandi kukandi na de
katuka mbali iyeko yatikilinga ileki mingi katuka na megi kudisa mikolo ina sukalaganie yangu na yeyo uza mwana kasi na ye Paul bagi mbongo soki siri benga na Swiss Claudel nzoka kutinda mbongo na megi di melo izaya kukanga ngana mbongo siri na benga kaka no yangu na ye spaghetti za kuseka na nanzala mikolo akuya kutsala kindumba pamba pesa mbongo na mema paza mwasi ya nani na bengi lisusu kalose ona kutinda na paki za musika il faut conseiller à peine de konayo azwa sans sa responsabilité en main asa grand monsieur ma pesa qui va bon moi akepo na maladi to boité moi si yango moi si mais est-ce que vraiment moi si on a comme moi si nani spaghetti bon spaghetti et c'est grave pour moi ça me concerne là vraiment pourquoi charge na il faut pas zo ngokaka ngapela la possibilité mais pesa mbongo nakende nango bongo sikolo mais la boité na bibo ngala na possibilité il faut conseiller à yepé azwa sans sa responsabilité on m'a posé un grand monsieur mais moi c'est vraiment bon je n'arrive pas à comprendre bon vraiment ça on va attaquer quelque chose de manière que n'a dépanné kaka donc il faut conseiller qui va opérer ça aller à Kandambu à Bombardambu hein bon ça dérange pas du tout parce que n'a peine à bon vraiment limité pour ça on revient dans ça maintenant il y a quelque chose quand même occuper sa femme ouais faut le ça le sunga occuper sa femme j'arrive là dans quelques minutes faut nous sunga ga femme Anzeka na ganga mobunga mutu na bala mwashamba yake kutindi kali kumekuna lukula mutameli gotuto alengana seka na aka mama ti nani ngama kabumiti pa kuna zapi mwana baki anediyo ti zabungu ti mama ngandi na zabuwe na za mwasi mama ngana lembi na ngai yo tala yo moko keko yo kama kambo za libanda kuna tata moko commissionnaire aila apo basi muni kuna libanda papa na yeko zola mwasi mobo mbongo telemaka mama to kemba moko apa bandi lisusu kende kaka yo moko kende ko yo kama kambo eleka kuna libanda mama to ke ko tapona kuzule tsina ngapi leo na ngai mama ngapi na za kameni mtu ulitsela ngaba leo ko ila ngaba commission ndina tana ngandi mtu wangu pena zangu na bugi katikati il y a un problème moi pesa na tala comment ça dit c'est juste ça salanoki boniko ah zangu na maboko maman il y a un problème ozoba banini narudisha kina zangu na maboko tata lokola yo Oluki ndi kusala ki commissionnaire ya kolukela batu bandako batu bazomona pasi batezotelengana bandako ezate otiki ozo ko seki commission ya basi papa boyo kaka soni te pona nini kabaka tata lokola yo lokola kate oza kokuse lokasuke loko nini ale camarade moni yeyo oyebi te posa kana mwasi na ye mwasi ne soma ye bakate yeyo Chantal oyoki mwasi ne oza ko pesa mbongo maman maman c'est que tu ne peux pas dire. On a quoi interdire yango. On est dans ma Chantal depuis le matin avec cette femme là boy makamboana. Makamboya il est évité. Nganani. Mais ce n'est pas que na tunio ngai nani. Je suis un grand garçon et je ne jamais comprendre. Moi c'est maman tu comprends. Bon, ce qui na mono za kotambola nyoka aligana ko kotio na nzela te. Na tika yo tenga. Vous croyez que c'est une solution? Non, apo. Moi c'est maman. Yo kila mawade, nga mama na mwana kaka moko na boti. Ngekunze te atana yebi yo oya ko bebisela nga mwana oyebi te maladi ya mboko yo en quoi ce n'est pas possible lisu na nga kaka moko yo naza kotiela motema aliyo ko bebisela ngai na lobi nezala mbala ya suka na pala na mwana ya kende merci nga mukolbo ina bete mission ya mwana ki mission ibul ya basi ko nganya na bete mission ya basi yaka kutika ngaya kai na mono ngambuzana ndako sio kema na yo ya mwana tinda kiyeka na yo bizana ndako kaona ndo kuboni wewe kia ngafuna papa umonya usali mala mwana ngalokola yoye
talaka bakata wana ozolo ba camarade ya noko si commissionnaire ayebiteka po aza na mwasi ne Chantal opesa na katoli nanu papa Chantal aza naza mwasi te akoka te eloko nini aza koluka maladi esi etondi na mboka papa na ngai boteyanaka lisu moko kako papa na kosuka wapi allons-y. Bon, merci maman, trop solo. Ça va. Mais teya ye kaka. Ça va. Apo malam. Mon frère, vous savez quoi? Moi, j'ai le Philippe sur Chantal. Donc, les problèmes, ils comme ils sont graves. Mon frère, et c'est grave, maman, ma copine, moi aussi. Aïe, na moi, si on a tendé à yo, dinga yaka, ni ba continuer à koya, donc comme ils sont graves, donc comme vraiment à couteau tiré, donc comme vraiment il faut qu'on gagne moi, si on. Hein, mon frère, vous vous rendez compte que Fungo là, pas le. Ah, maman, c'est ça double. Et puis, comment, au moins, comment, personne Fungo là, et même dans son rôle dans la chambre, na okuta ndako ese Fungo magi, mais moi na musala gati. Oh, na moi na musala zui awa, zo moi na musala musala la musala. Au moins, Fungo là, pas dit que ça musala kolama, voir même. Mais raison pour moi na muke. Hein? Mais raison pour moi na muke. Ah, dit, ce que moi c'est son problème. Ah, c'est zo Fungo là. Et comme donc vous na trois Fungo ni boza. Si au moins moi zo ya pour ah, non. Pas juste là. Mais comme il y a une discussion, c'est discussion. On a pas la réalité. Non. Bien, mais comment Tama, Nathalie, Uzati. Yaonga na ye nga lobino, na ya comme ça tout ce qu'on ensemble. Banda na ye. Peut-être que bien na baka la fille. Oh, yo ta sala ki ma fait. Tala, nga na ye psaro ki même na Kinshasa grand prêtre, nga na koko sauter. Kana muntu ko sa tatuba na mas betawa. Donc muke kutu on les songe ba photo na mundu ya munna tasa mu songe me beti bilante mta songe hapo ngabe muturu na ba photo donc c'est dit la la monte. Maka. Eh, mutu kile mkana ya bila. Mai, oyebi te na ndako na nga? Na Kinshasa na ndako ko
na piscine monene. Oui, yo bando ke na mai te. Mai yo sikoyo ezaka na ndako. Donc obimi na chambre, salon, oyebi na Kinshasa avant omona président faut mona nga et puis eloko nyonso tokalingi alia alinga atunaka nga alela tsaka madefu nalambaka ngo bien. Oh merci. Nayebi kolamba. Nayebi kolamba tsaka madefu. Ça va? Il y a tout ça. Basakanaka. Mosala nasalaka kotambola na président ezosenga nazala na mwasi yango nalingi mpenza na bala yo napesa mbongo ya nyongo te na bali yo toke donc na ndako ya monene mwana te mwasi te ndako nango kokima te etage za lakso nakasa eloko osala na mokonzi fo obala deja na bala te kopi même era yaki awa agangelaki nga président agangi ndenge nini yangi moso ozotambola sapasi mona foto tala mama ye nzwange moni oyo azolandanga na nsima leki ya malumalu azoa kobondela mpo nasala tu président bakutana na malumalu azoa kobondela awa tala siko bato bazowela ndenge nini bakomona nga tala ndako na nga azoloba na oyo azoloba lekisanga nga na mona ye liboso lekisanga na mona ya ndimoso ndako yango sikoyo tala ndako nyonso nazalaka nga moko laso kolinga kolala olali omoni nayaki problème tosole na mokonzi ya mboka siko mayo bakotya barrage ngomoni bamabanga wana siko yango ekosala ke courant esala oliba benda courant kuna tokotya barrage awa donc mes régies des eaux bakobenda mayo batye batiyo directement donc yango moni soki omoni ndenge nini donc nalingi mpenza ozala mwasi oyo ya ngai ya vie tokobanda okelino bamboka ebele bajapon bacanada bafrance babelgique mutu munene ndenge naza boye soki bamoni nga na yo bagarde mais yango naboyaki na yanga moko natambolaka na bapolisier liboso bamosusu na nsima nga na katikati voiture na ngai eza ya noir poto ta voiture moni voiture sikoyo na changeka selon lundi naza na oyo mardi nakomi na oyo mercredi nde natambolaka na oyo ya biso to bavoiture yango sikoyo omoni bavoiture oyo nyonso ngai nabongisaka nazala na mécanicien na ngai moko te yo tozolana azalaka meme na paris azoya uniquement pour abongisa bavoiture na ngai azalaka na poto kaka pa telefone te yo tozolana pane ya carburateur ayi nga naza moto apampa kutu naza na motu oyo asombelaka nga bilamba uniquement nalataka bilamba ya canada Jean-Claude Sobrino ye uniquement bilamba ye ndenge yo oza wana naza na bato bakobanda olatisa kaka yo soki motu mosusu bilamba motu mosusu donc eza boye bon facture na beno ikwa
Ole lomba muno. Beto vanda taluve mais muno mukena diamba kutuba ve ebongo kutana papa na biso ye muto oyeba nini na oyebisa yo. Nayebi ke normal mwasi ebongi abala nga pe ma papa biso bomba nga boye ti mukolo na kuzo mobile na nga ya kubala na bala. Bongo papa na bino ndenge ni babila. Ebonga na ya papa zani. Na ye na bakisi moko makasi. Aussi sa fièvre na ba seconde. Omoneki. Papa na umeli na mali. Bakanisa kina yeko kunda papa ndenga bi. Papa na mbela mingi. Ya ve amekuma bien. Akomi bien. Donc siko ezala ngai fona kutana ba para na bino. Na sola na. Medira na maza mfumu kutuka papa. Comme ça, fait ça la ba fatil, sola na bo. Mourir na mbongo nyonso kati na ba malafu mutasoso kusumba comme ça on peut ça. Nina kufa wati nina mono bwe na sepeli na nzala na mutu ezobeta ngaya na mutu ezaka ya nzalo ne pesa malaria nde na olia nini nazozela nde yote ndingo yebwe na sepeli olukela wana aspirine nazana bano badibini zana nani no badi wow yango baswaki nyangonge mangungi mwete leo na lali te bangungi penza ongo ka bangungi nzefo uzakupote manzefo pardon papa kipenga na nalia na hotel ko mo mukenza lele kingao kuna kende kinde kuna bie kenda kinanga bie banji peso kwa yao bapusela lele na 18 paya na nani na rubi akukenda paya bapo fana leka na jansi na zombao wa Patrick Luzol na idoka wongo bazala kana Swiss nakenda na zombao tudyaka balubiba bazana mbongo te bakutinda bandigi yangu nyamoni lupango inabeta yangu na bitati mine tekindambo ngana soba makambo asiko yo papa asimbongo tukuteka yangu lupango nakusanya ki kuyibisa yo naleki paya po mvulo peino kate upepe pamba leka mupepe wane zo Luxembourg na kumi kuna po na sipirige makamunyoso tarangu akukashi akaenda mboka mbongo atika kisidi na yangu na yego za poso tudyaka kotina ndaku lela zako bi apesi mbongo pembe la kwa jangu okutakie kuna nakutakie kuna aye akwatu ni mbongo oyo yo za komisho za kubete miso ya basi ya po ningo kabila po mwasi lukula yuga kifami donc fami ya po acheka singa wana pengani ngai na dodogolo tikanya kenda isiki koka malami malami yebo maboko mena makuru wapya nzambe menga na kufiti lelo ngana kolia nini vema ngai mwana mutu tala mapembelo yo buka ndamu lelo kufyona ango ukwangu lute Mungu na pilipili matembele nini ngana koleza wana ya malunga vraiment tuka na kumatawa na buka banzetia koni yendi mosi penza lukelanga kama makambo vuma ngamo nokovivendeni mamoya awa luyoka na kabia nkana yebi batu koto papa ngana zana ngamo paya akukenda ngamo kona senga Mungu akupea mama vraiment usuka wapi lelo ni papa yopo zako pia penza teme zote mafuta soni tika makambo wana ilokute naza kulula yuna ndengi ya pia ya kutana nazana nzalo zo naza kufole ite pesa ngana biloko na liya batike na kinga yo penza ya kupesa zila okujana yo kuja na baye penza na kusala tu kuja yo kula kombola na nzala vraiment kombulaka na ebite mapembele soka ko changer ata mukolo moko te yango asala ka bitidi mabende nguwana
okotini mwana olinga koyeba makambo nyonso mwana asalaka bandeko mibali ndenge moko sikonga bazolingi ngo eloko nanga kolia yaki kobotola ngo tuka mabala ngo tunasolozala kaka boye. Mais papa va même etikala ka mibale. Bongo yo kanisi na pasho ya maladi na zalaki nango. Na zalaki kubela. Na teka misusu. Etikala kaka bango mibale yo mona. Sigonzo to ça va. Ndengo monene ngani. Oh, bwevenu. Sio tikaka yenu. Wete. Oyo nde. Metikoyo. Bon, papa na ye pe na ye biso mwa lisolo naza nango. Mwa lisolo na ye nango ina bala mwana papa Lofimbo. Via si tosololaki na ye tosololi mpe na banoko na ye na batata na ye yango nga na ye nga bona yebisa mpe papa talaka mpo nayaki nalingaka na surprendre bino papa naboyi kozwa basaki Kinshasa. Nalobi ya papa mokano na yo yilaki yango wana ukokisa mokano wana ya dibala te nayaki mpo na maladi na yo comme yo mpo komi omoni bakasa mama banda kolobaloba papa comme yo komi bien nakinga kosala libala na maladi te yana profite mpe nasala mariage yana ye nayebi soki makambo nyonso ekozala samedi donc kolia nini biloko si napesi. Merci na soki nzoto kumi penza kenda bongi nakozala kaka papa yo zanga me biloko si bazwi noko na bango si ake nango na mboka na bango donc samedi yango tokosala ngo yana yenga nayebisa nano yo comme ça nayebisa mpe mama lukula so osali nyonso papa pa ya bapare ya mwasi eza mokano na yo tokotalela kaka yo ya ndenge nalobi kaka soki namoni nzoto na nga bia nakozala kaka nase na yoki ndenge yo okokisili biloko nyonso soki nzoto na ngai ekozala malamu. Mais papa tosololi bien kende kati yango wana nalobi yo kaka lukolo so opesaki biloko dava nakeyebisa mpe mama mais eza samedi papa. Mama bata betikala ka mibale kala wana ndeni boyebisanga te mais ye vraiment sotikala mibale te oyo lingaki ba ya combien papa mina makaniso nga naza nango soki ya pembela azalaka nango me bokozala boye te mbongo aza nango vraiment bataba etikali ka mibale azo renforcer te nga naza mwana mobali mama na kovange bino bobanga te nakutani kutu na papa kuna nayebise makambo tu ya pona samedi mama nga nazobala mwana ya papa Lofimbo veya noko na ye ayaki na biloko nyonso si na pesi donc samedi kaka tokokende na bino kaka tolia soki tokomela bino bozala wana mais famille yango mama soki nayebaka mbela nako vraiment basalisi nga dépense mbongo ekei noko na bango aye costume papa na bango costume mama na bango kutu basengi nga 3 pièces mama nayaki nango tout ekenga na kanisa bakosenga ata moko comme ça mibale na pesa yo me basengi ba likambo te so nazongi na Kinshasa na kanisa eza samedi mama papa kutu andimi na ye alobi me naza na mwana mobali kaka yo kutu eza bien bokilo abotele bakoko papa kutu asepeli alobi onabala noki apese bakoko mama kwanga wana botela bosomeli nga ata likaya te pondo apamba oyo alobi nyonso papa nayoki bosalaka ke mwana bino ayaki ata mwa soso bobomi tokosala papa soko moni naza koya boya mawa ngai nzambi soko apesa kangata miselekete taba niawo nde malamu alandi ngai kuna mwana nayo esigana za kubongesa mwaba meme na ngami bale wana batikali aza kubana mwana oyo soke via oyo mwana papa Lofimbo na suka ya mboka wana
alobi si apesa ake biloko nyonso samedi kolia na kumela ngape na pesi yesu iti na ngai soki na moni bien na kuzala na fete na yo soki na bongite po nzuto na ngatisi koyo na yebi bien kana kumi kumona mwa bien me nanu maladi sidite yango ana umoni ngala zako ya malembe Bilali makambo yango akuti koyebisoko ne yango ya alongwa kasiko ya yebisinga makambo nyonso tu mwana oyandi mosi nazo comprendre makambo na yite azokole zobe boy pona nini yandi mosi azo ya koyebisanga ndenga apesi maputa kuna mibale apesi kosima ya noko apesi kosima ya tata na ye biloko apesaki ona soko na yebaka famille avant okende kobala batuna katata na mama bon asel makambo na ndenge na ye azo ya koyebisa biso tokende fete papa koboya note kata ngai tata na bango na komiboyi mukolo nini ye yani mosa yidinga vest eza komona na kya yake kusadisa ngai te nazali na bitutulu ya bana oyo yuko akapendeke kale basi zanga yiloko na kati pamba te ayila kina yego bala ye wana ndegeza kusemesela ngo papa kulia kumeda orke ngala yibike soko buti bana basadisa yo ya ye kumi aye kubala na ye na mbuka ngana kuboya te abala na pesi nzela abala ebiza kusala ngapasi ngana kanisi aye kubala aye kusadisa ngana maladi orke mwana ayedi makambo na ye mususi epui makila susi ya mingi dikolubano oyo bazui na yebite soki ya nani ngai lele na kolaka na sadisa ka tata na ngala mama na ngai sala nyoso kende na foni bienga pembele ngai nanu na bongite yebisa ye yani mosi abali aye kubala na ye na mbuka me ngai tata na maladi yani mocha moni lukula na melaki mwa banjete na telemi amoni lukula na bongi akumena makamu na ye ya dibale nakulobele makamu nyoso tu ndeko na ye kusala nawo ya sali zambazo lokumu bazabana na ngai na koko bwaka bangote so mwana tumbinda ko kama te obwaka yena nda kwazika ngako tulakanise lukula yake na sakose munene bakiche sana kazi nzambe melesi isale lo tiaka susi mingi te uza mutu maladi na zoloba na yo maladi no yango yezuinga na sina lobi na yo kitisa motema tokende kandi bala wana to sepelisa mwana toza nakanda te abala bakende babota basi babota mibale bapesi biso bakombo oyoki ngai nyonso na nzambe kaka merci amen Fadikola masa kubakula ugaga pai nishalu pango angu isimite mapembele no ugaga jipapayo alishaja nelo kusingini Ana koto yuka tinda magate. Ego tumanza kupenda di papayo kutanga. Mono batu tolke ozwi tata lokolo koyoka ta soni te okweya likolo nzete nzala amoni yani moso yoko tigolo mwasi awa po bomba ale yake ndeko bale kuna na mboka okaiseki bokozo bomengo
lobelanga ko soko kanseki bokozwa bomengo oyo kata soni tika bakata tata lokola yo kasi lokola za mukuse ndenge ozali wana oza mbula moko na yandimosi oza ta na toli ya kopesa ete inge mutu lakulako buka mubuka alo ngbalanga kuna liboma na yoyoki ya yomoko kenda kutikanga na telema ngana bali mwasi oniko bongo ya ndimosi ekotikelo mwasi awa pwakende kobale kuna na mboka epa na bango yo yebi yango te oteyaki ye akendeki pane maladi ya tatana bino dibalo za kulukila ngai maladi ya tatana biso bongo maladi ya tatana biso atiki yango ala koma okende kobala mwasi kuna pona nini yo pusa habitude mabe boyuka nyaka na basema kite point te yo ndebe habitude ya malamu yango na ekotikelo pondu na ndaku te pona mutabisa eli malamu iloko za kupika faluza la mwasi na ngai ndengo za kulubaboy ulinga kumona mistiki te kala kupa ulinga kubaba makuna ndengo za wa aza kusema yani mosi nzambe na nguya bilibili eloko lokolo na koko lingo penda lokola liboke ndeko sakalaki mwasi danga sia ala ngwala makuna nalobi mosantu na bino na naza bongo kubandena ite oza kubandena na bandino poyende zobo zanga toli oyoki oza tata moko bolole nyama yo moko nyama yonde ngombi keu ala ngwala ngakuna benga na zobana ya okumona ipeko yo mwana ka yunani yo mama bobili kama wene kisasa boniko na seko atako seka sia boniko batani mibali batio pe na mulongo na zadiko alongbelanga kuna na zadiko za kotanga lokola mutu azangi papia ko panguseka ngamie na sima yaganya alongbelanga kuna bakumisi ngambo masimo ozotuna nini elengi lokola bakie ko bala uti aba kokiselo makambo yango na tifotuna nini yango sia oyo kata mabete yo eloko oyo nyani mosa aloko tioko lokota na produit za kopakola o ne loko ni yebisa ngai oyo kolakisanga ti mwasi onini tango bati basi baza kotanga basi na mulongo alepaka bati pe spaghetti yo na balobi ye mwasi sia mbongo ya ngai na pesi ya limosi mpona maladi ya papa na ngai ebaluko pesa mobali toleke ndeko bale longo epai na bino mama bo suka ya baboti ngai olandi ya mbali na ngai ya mobali owapi kisaka te parce que na yena ndaku na oto landi ngati oyo atilanga makeni mais okoki koya na ndaku na ngai te kosala nini okoya kosala nini na ndaku na ngai yebiso koya koluka nini tala keba kolinga te na simbo na nzoto soko olukaka ko bayanko ya kala nazali oki nazali tokoma na baniveau mosusu yango nomonike toza komipesa respect na nzoto tokoma na bareserve soki nalobi nazongisa makanisi nsima mwana nakokosala mabe na minute oyo okane eloko koloba na ngai te na bozobo bosali na mobali na bate na mbongo yango mpona papa na ngai akende kobalela yo yango sokumekite kukutaka naye etula mwasi zoba otamboli na balabala nyonso ti omoni mibali te kaka ya ndimosi boniko mama alongolanga kuna ata kobala ngo ya ndimosi mwasi akobala ngai moko mna kotanga mbongo pia na kena bali libala wana oki ya ileka oyo te okibalobela yo alongolanga kuna keba na yo unauza bilibili keba sokumekite kukuta nalobi nokolinga te baya kolokota bino maboko na nsima oki nalobela yo oisaiza velo domestique ukoti na lupango eza velo domestique wapi lopango batangi mapango mpe lopango boniko bilibili lopango nango yebi yango te lopango yanga yebi yango te alongbalanga kuna bakotongelanga te boni mpona kotangisa mpenza mwasi ya solosolo ye mpe yani mwasi atongela ye me akozela ngo mingi mpe akozwa yango te nalobi kaka ndenge wana oyoki naza kozela yaya soki aye alobi malamu te patia to maison di patia to maison boniko bilibidi ozomona babiloko yango epa bilibidi omoni nga aza kolanda nga na babuzoba eske nga ya libosanga yokotika nga bakaki kobala ngai ngakubeta etukota nakosimba ye te mpo akozwa raison papa bilibidi ata yo moko na ye mpe ya ndimosi yango
leke ndenge na makaba kuna kosunga papa bango na maladi akiti na songolo pa na biso et bon ça makambo ata papa bazo yambeka bongo mpe ko likam na edité basala bongo ezaki prévu za la bongo te ya ko sa makambo ndenge wana te eka sepila kana yo mingi anga sai yo kitsunza même sepila na mingi fe ba kanenga ko sala makambo ngo siko tande bazo ko finga finga na makambo kuto na ebisa mutuna makolo te ba ko sabola nga na moi makasi bo ezala te na sepe na ngata mutaba taso ya nga na pe toyo kante kuka na gati kola kubuka pai enyo sajama be ake konje nyambuka ke kubara no katiba bon semeki le chaya makambo nyonso ndenge eleki awa ndeme mwana yo na meso mbwele muna meso kipeni alors kozaba vekana kekana kima kutuba samu na mwana bon problem bon unkeri po yandi mosi bima byako mbakidi ibin kaka inata deja yobisidi yombaki unkeri po dongi mfuka yini siri ndamu mbongo yina mfunu mvuri yao mwasi ye wana uswi via na pesi yoye ngai noko lezeya leseli noko batikana na bango na yao na mboka ngai wiri te weman kaka na kubakisa kutu mingi ya kulobate po biaglo mbakidi deja merci papa na sepeli mingi ndenge bondi minga libala ndambo mbongo etikali na kotinda na sepeli kutu malgré mbula mais esalami jour Jésus akufaki mbula makasi ebeta mbula inokako jour ngai yandi mosi nazobala mbula pe makasi ebeti elakisi ke naza mwana nzambe donc libala oyo ekokufa te libala oyo donc nde tokangami boye abo pia bino bozela kaka bakoko na ba noko na banani vraiment merci tozokende po towela train awa bosali famille papa aza wana mama aza na babokilo tala na kabino na bino chance na yaki pe mpona maladi ya papa maladi pe yango esili vraiment esengo bato nyonso na oyebisa bango surtout kosala mpe mariage na richasa soki moyen eza na koluka bino bapara mpe boya boasiste na église très content merci évidemment en tout cas merci papa tosepeli mingi ya kobakisa ezali te mama okende libala malamu ngai nde tata na yo papa en tout cas vraiment tosepeli tutomani yangana la très content mukakoswa katoma buta bana babengi toma buta via munoko kine mambo semeki biloko oyo mobali ya mwana pesa ki aliboso yo ndo kende kinamo abo nkibisi oyo lokola bapesi sikoyo ngai pe nazwa ngai pe na tata ya mwana ngekibeni vu kikubakisa kuve grand sœur fois bu ndedi mi osukukana nani sukana makangu kumuni yani yaya kalungisa ngonda ngebagiri deja makaba busoba buru muru kile si jangala po kuve beau frère ngana zolo bana yo bien ngai na za beau frère na yo après tout yo za bokilo na ngate yo za ndende leki nde ya mwasi na ngai okokiwa malmene lokola yo ndo za bokilo te est-ce que yo muto bota mwasi na ngai kaka ndenge na lobi maputo yo na kupesa te soko kubenga mutu nyonso kubenga wana uyebi ngapi luto mgonza ya mbodi mbodi kindoki nanga uyebi ngobi na ku manifesta ngwao fingira fiota awo seli ko wela maputa bila mbali kamute na wele di mobali wana bali via est-ce que yebi sieke via sana mwana si abota muri buso bangana lingaka te opa kulanga buso bana nzitu ebongo bino tangu solo lagi makamunga tangu nazariki na mboka fa upengi sana uloba kete pona ni polelo tangu na swibi loku pakulanga buso bana nzitu makamu mama na ya kufilaka yango oyebeke na famille balingaka te mwana oyo abotami na libanda ifale ko yebisa mobali na ye oyebisi ye dala mais bilamba oweli bon frère nakuya kusimbu na nzito pamba na sokolo olingo zongisa pota oye bandi deja kukauka kota yaya na lingaka bazete bon frère pardon na sokolo maboko mekwenda bia namuke tata ya mwana yo ubota ngai noku ya mwana nazana droit nyonso lieli kapite sababunu oya kupakula nga busoba na nzito
match anniversaire. Yo kana mon frère. Yo lobby vraiment. Mon garçon, ça va bébé? Ça va chérie? Mais maman, il s'en va. Mais nga zaki na ndako na ke kuna na ke luka ozate. Mama pembela tinga kuna ba problème na biso mibale. Jour wana ifala to solo langu. Obimi na kanda, mais on ezaki makam na bino ya famille. Ngapi ndi na zaboue. Naza ba problème moko o ezaka ba makam na oto zo solo na mama. Problème na biso ngo ya libala. To bandana na présentation, to ça na biso ka mariage mbala moko. Yango na yepa na oshena nga to solo likamo ka mbala moko. Kwa yo ezaki na kanda mukolo mo to solo ezalete. Ma bien. Maman datinzi ouais. Que maman me tinga pour na problème, on te vendre tout sur le retour une question. Na évité otula. Nous sommes moi c'est que chasse à tulanga za moi sina. So na tula ngena na mobilité. Si on fana bala na pesa yo maba ko pesa prédot non moi. Ou bien ta dot ba pesa limbongo pia ba ba yo bité ko bala za osoma mutu. Ah ko so yo za na mbongo to pesa ni explication to luka. Na bien moi si on ngana mo za mando kia so tuna pourquoi ah. Peut-être tu crois que le parfum de bon odeur à Bossani. Mukolona yo na maman na ndako. Boyaka na oso na papa bidi bidi. Est-ce que biki tout so na papa bidi bidi? Si maman koti na ngai na pesa papa na mbongo yo mbongo mama botoli. Na ibaki yo muto kina ko funda osa kisongi songi. Donc ozo sa mama que non ah na ngai ko panza famille oyo. OK ofuni mama ye asidiki. Na si jani to bimi yo kesa na boss na kiango mais eza awana yibi ibo encore kanda ngo botite ovanda na libalo bandoza na kanda. Alors écoutez-moi très bien. Na débit permettez na débit permettez na lito inoto yo keni atali ka mon côté les parfums de bonne odeur permettez-moi ya kana si na boss et combien ménage écoutez-moi très bien après yo ka bien fungula matoyo eza têtu tant so yo mutu ro za un peu normal matoyi et yo ka po ya monde yo kaka nde pesi mutema koya ke suku kanga te mbala suka atoyo oyo eyoka ke ngai ye nalingi yo te mato yoka allez kede na ke bisango mama OK atanje to ko bala na beta yo allez kumula ila ko za ko bayo cheka otolo belo tout ça vraiment nzambe na mama my mama nazo benga mama. Il n'y a que toi papa. Malgré la méchanceté des gens qui te cherchent que dans le malheur et dans la joie,